Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Wumela. Mama wongo la reine Omba la reine mama puissance du parent ne makambo Afrique zamboka nanga Europe zamboka nanga vraiment pena na ebise bino na oyaka yaka vraiment na kobanana ko bwaka nanu emerode libanga ya talo emerode libanga ya talo landela pena dossier ya makambo yo toye pena koto mbote mama mbote papa tokoye ba kombo na kombo nanga Deborah Foura Deborah Foura lelo toye kotuna yo makambo tali Mike Kalambai etake frère na yo etake yo mwasi yo vrai chéri lelo Mike Kalambai ndeti kaka ke baboyani na mwasi na yo auta ko bala à part ça bakabwani vraiment na ndenga solo à part ça mwasi na ye azobaka ba photo ya Mike na ndenge moko boye etake yo mwasi conseil ni nozopesa bango pe message ni nozopesa na bato ya liboso soki tokoloba eza na omawa étant que d'abord serviteur de Dieu biso to yebi frère Mike Kalambai aza mosala nzambe o mutu nyonso ayebi ezosala na mpasi komona d'abord ba divorcer na mwasi po ba otobala na kala mingi te divorce wana eza de mabe na mpona biso na obala nzambe eloko liboso ezosala vraiment pasi na ndenge basili kokabwana mais likambo yango vraiment eza susu mawa pe soni par rapport ya marque otolata la chrétien blo monsieur zaka divorce mingi baloba la bible bakuta nde mwasi akoyi d'impudicité mais so eza yo mosala nzambo côté ya bato être fidèle to confirmer te mais par rapport ya ba photo tozo mona ba lancer na ba réseaux sociaux et ba photo na basi misusu ezo sala passe ezo sala mawa vraiment kota la mosala nzambo ya koki ko zala comme modèle pour na biso ba itolandaka bango pe na sima soki bango mutu bazo sala makambo mususu et ça la moi pas si on n'a pas de confirmation mais ils a ba photo tozomona ba bise ba photo la fille na ba zemi ndedi kamuto moni penya ba réseaux sociaux et ça la moi pas si pe soni état chrétien étant que ndeko na biso mobile moni bobala biso toza ba basi tokoza ndeko na yo moi si ya mama leki tango zolingo sala mwana muninga mabe tala pe d'autre part so les alaki ngai so les alaki ndeko na nga so les alaki ya nanga uleki nanga umwana nanga mtu basali bongo eza bien te conseil pe na ko pesa na mwasi ya frère na biso pour nanga divorce eza nango importante pourtant bat babala naka so landi mingi baloba pour le meilleur et pour le pire ça veut dire on a libala malheur ezalaka meilleur pe ezalaka o eza plus important ezalaki ko bongisa ko luka liaison wana ekufa te pamba te bon mibala fidèle baza ben o penza zo zela penza mobali wana penza ko tricher te bon to éviter hein mais oza ki importé bonga ki bo bongisa na ndenge ya bien po ezala bien pe pour na avenir à moi aussi boboti pe na kombo ya nzambe o bino bo portant pour que ça ma sonité nga penza conseil nga ki na pesa na mwasi ya papa na biso Mike Kalambai na habite so de divorce déjà à prononcer mais so za prononcer te maman mais quand on revoir au vando kanisa bien liba les éléments facilité les éléments ko étonner le makambo ebele so ki ko meka bo bongisa pona bien ya bana na bino pe ya bato nyonso bazwa bino comme modèle et kozala penza kitoko mingi makasi. Merci vraiment, merci Pena Deborah. À part ça, on a pesi bino tout merci. Emerode libanga ya talo bo pesa pena ba conseil di parent de la fin du péage ta musaka micro kin kabo landela idéologie tout ta musana micro partout boye ba la reine Omba automatique to landa. Mbote papa. Mbote ndeko. Est-ce que tu ba kombo kombo nanga Isaac Nzuzi ndoi nangai jiparando ndoya jiparando vraiment Isaac lelo tozaka na sujet Mike Kalambai frère Mike Kalambai ba uto kabwana na mwasi na ye ndenge tozoyoka yango totuna tunaka bato ba question
par rapport na yo Isaac Nzuzi okoloba nini? Bon, en tout cas, je ne sais pas si réellement ils sont solo, parce que y a Nalanda qui na Facebook, ba publication yandere na ndenge il paraît que ba boy na mwasi na ye po ba kutaki na akomo bimana basi mususu. Bon, si réellement ils sont solo, ngai na lobango, il faut que la chrétien musicien, pas que la musicien chrétien, parce que ceux que vous êtes musicien chrétien oza moto boni motema te, c'est-à-dire oza toujours na makambo eza charnel. Donc ceux qui eza vraiment bongo eza malamu te, parce que divorce eza interdit devant Dieu. Donc na kopé ça peut concerner bande comme mususu o bazo yembela nzambe mais baza kotambola te selon la parole de Dieu. Wana vraiment toza ko condamner bango eza malamu te. Si tu es chrétien, il faut être exemplaire. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Alors ce qui est important, il faut d'abord être musicien, non, chrétien musicien, pas musicien chrétien. Si vous avez frère Mike, Azape frère le rôle yo, à part ça, pour na moisi, conseil nous peut ça na moisi, barobi, à mon panza ba photo, na ba Facebook et tout ça, conseil nous peut ça na moisi. Pour balagi. Bon, moi si ceux qui ont panza ba photo, Azape malamute parce que réputation ya mobile na yo moko ndozo baby sango. Si il y a un problème nanda ko ezalaka, il y a des parrains non? À quel pays ça va pas parrain? Ceux qui ont parrain étaient pasteur Azali. Après si pas pasteur comme ça, bakoye ba comment bakoki ko landela dossier ango. Ko panza ba photo na internet, ils ont la solution té. Parce que nous sommes ça bongo zo baby sa réputation mobile non. Merci. OK, merci. Oui, mbote papa. Oui, bah comment? Comment nga Emily Tambwe? Emily Tambwe, les lots on a sujet à Mike Kalambay, bah auto kabona na molonga ni na ye, nenge ba tutu bazoloba, les lots, etake yo moi si toi pena moi ya ba femme, okoloba nini tango zomona makamba boye Mike Kalambay, na moi si ne ba na matatu okoloba nini? Bon, en tout cas papa, nga vraiment tant que moi si et ça nga passe mingi parce que mutu munene lokola Mike Kalambay ko kabwana mwasi eza vraiment bien te. Il est vrai que ba vendre place moko ta mususu moins incompréhension mais tant que bana nzambe photo meka vraiment ko sala tout ko kanga vraiment motema poto fingisa ko mona nzambe te bona ebite soki ba weleli nini mais pona nga vraiment na sepelté ba ko kabwana vraiment bongo te sala bien te mais soki baza vraiment na ba parrain batu bazana ba mekana ko conseiller bango po bazongisa ba moko et ça a bien makasi. Bon, tant que femme, tous en a moins ba femme, moninga na yo mwasi, azozo ba photo déjà zo boaka yango na ba Facebook na ba nini, o conseiller na nini. Te, ngana ko conseiller vraiment ati kabiloko ana libala nyonso taka na ba problème, mabala nyonso oyo ba mama na biso ba mona ba makambebele na mabala azala mwasi. Alakisa vraiment ki motema munene atika makambo wana adoser libala nyonso zalaka abongo bambonge yaka nango mais quand même suka et sila nango kaka donc conseil na repese yango wana. Merci. Bon, en fait oyo sala mingi passe na motema eza image ya ba musicien chrétien oyo bazo pesa biso. Eza logique te. Yo muto oza homme public au lekaka à la TV et en plus ozo porter message ya Nzambe. Ba bisi biso que un enfant de Dieu ne peut pas divorcer na moi ciné. Bon habité est-ce que ça divorce to naïbi vous mateme un enfant de Dieu ne peut pas divorcer avec sa femme ce qui déjà kendek déjà na procédure mo logique ya kitoko côté. Batika kopesa biso ba image ya mabe po mboka mingi elandaka bango baza ba homme public ozo yemba nzembo ya Nzambe ozo talisa mutu maloba ya Nzambe. Il faut poser la modèle même la vie privée, c'est très important et ozo sala biso pasi biso bato totalaka bango to sepelaka na bango to mona bango bazo sala na ebite so bazo linga ba mema biso aux États-Unis pour ba l'acception des américains ba sala ka biso premièrement culture na biso ndenge la kisi biso ke to longo na maki bonjambe na culture na biso eza moi pas si po ba séparation ezala mais ko bino boza ba sali ya Nzambe
bozolakisa biso maloba ya nzambe ndenge ni bokobima biso na niveau wana. Donc mpo na nga vraiment nasepeli nango te esalinga mpasi na motema bameka un peu kochanger na badécision mosusu bazwaka na privé. Pour ceux qui babongisaki yango déjà na privé tant que ngeki comme public boye te, mais bameka un peu kosala effort kozwaka badécision oyo bazwaka na privé. Yango nde moto koede biso à la longue biso bana nzambe totalaka bango. Ouais, mbote. Ah, kombo na ngai monsieur Malou Lenga, c'est face ou évangéliste Malou. Oui. Bon, message ya pesa bana nzambe eza un peu dur parce que ba réalité oyo bango mibale ba vivre na ndako biso to la ndako mona bango te biso to la libanda to yoka nde bato nyonso ba yoka bato oyo baza mieux placé ya kobeta lisolo ya makambo oyo bauti kokutana nango ezaka bango mibale. Mais c'est que moi je sais Bible ezoloba bato mibale ba no marcher ensemble te se ba yoka nite. Donc to luka ko tia ba polémique wana te. Kobala oui c'est bon, ngapena marié. Mais la réalité où les carnanda ko ya libala bato ayebi onka eza ba marié. Et alors nazana conseil à kopesa te, nazana condamnation sala te, toutefois bato ayebi ba réalité ba kuté nango bien za ba mibale. Bongo etake moi si ndenge bino kobala basi lo mo ya bafa toza pe na mo ya bafa kolobani moi si azozo za ba photo zo boka ya mona ba Facebook. Ah azobwaka ba photo par rapport ya bon, au moins le problème est que lorsque Nzamba a sali biso, la Bible est bien. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme. Mais il n'a pas accepté que l'homme puisse être seul. Moi, c'est comme aide semblable. Mais il y a aide où on a toujours quand la jeunesse, au moment où Moubali a se maîtriser devant le choc. Moi, c'est ça qu'on a maîtrise pendant ma casse devant le choc. Il pour ça moi si na ba choc wana asa la bilo on supposé se défouler. Donc kopé ça vient conseil na kokate sauf que bayebaki ba uti wapi bazalaki wapi ba okende wapi. C'est ça où est l'essentiel à batu. Vie à biso batu na se ezalaka mingi passé te ezalaka mingi futur. Donc faut ota la futur. Futur bombeli biso nini et futur ezoloba nini et otoni to sala na futur et komemela biso nini. Donc contribution nga mukele nous awana. Si peut total na Facebook to sepela na ngote akabona mo sipola ni yaza bosala nzambe ata likambo eza ndenge ni mo sasali mabe ndenge ni yenda ko yeba ko défendre moi si na mais to sepela ki te makambo sala ki ye jamais parce que toyoka epe mingi bato ayemba na ba jeune fois ayemba na bango wana a promettre bango bala bango te ake poto ake bala moi sa poto mais to kamo si moi sa poto ngo susu aboyi yango epesi so passe to regretter que mosala nzamba ko boya moi si ne bongo te et puis ba publier on a fait c'est comme ça to kolobani mais to sepela na onka ta mosala nzamba fa ibandinga ko gérer makambo na ye bon et puis tant ozotala ke yo moi si kuninga na yo moi si lokola ye abwaki ba photo na Facebook esali yo ndenge esalinga bien te parce que ça musi pe mobali mais problème ezawana tant peut-être Mike ntako à cause na ba makambo mabende moi sa boye ou bien moi si pas cause mabe bala boye mais ba fallait pas bal l'exemple na Facebook fallait ba tikango pour public et moni ba monde moni ba et c'est pas si bisoté mbote papa tokoyeba kombo kombo na mama tete lelo totambulisaka mikro na sujet ya Mike Kalambai bauti kodivorce na mwasi na ye etake yo mwasi mama mpe lokola ozomona makambo mabongo ozosala yo ndenge nini. Bon papa makambo wana na omona en tout cas opesani nga na opasi komona mutu azoyembela nkolo oyo azoloba azoparle sur nzambe aotambola na buzuba na basi ebele en tout cas eza propre te na sepeli lelo kwana ata moke te atala nsima azonga mo kotala susu mwasi na ye azobwaka daya bafoto ya bamabe na Facebook mpo na yo otake toya mpe na mwa ya bafame tozokende na suka nango koloba nini na makambo bon nakotalake mwasi oyo soki abwaki bafoto wana abwaki wana compte ya zuwa parce que alingai mobali nde makasi mobali ya décevoir ye alors fa bwaka kombo nani papa kombo Frère tokoyeba toza na sujet ya Mike Kalambai auti kosala divorce na mwasi na ye auti kobalana na ye otake frère oloba nini na makambo wana.
Bon, divorce, premièrement, ils ont ma belle, ils ont conseillé divorce. Quel que soit le programme, conflit, tout, ma tante a besoin d'un niveau de famille, qui jamais pour un divorce. En outre, il y a ma belle. Ceux qui vont divorcer, c'est ça, ma conseil d'Europe, ça n'a pas de donc vous allez moi pas si pour toper ça pour Bible les ça dit dans 1 Timothée 5:14 Bible ça dit je veux donc que les jeunes se marient qu'ils aient des enfants qui dirigent leur maison qu'ils ne donnent point l'occasion de fuir de l'adversaire et de mais vous allez pas si vous savez pour sangani et comme il dit pour la bokaboni ils a pena malamuté ils est loko moko ya ko tolérer jamais ils a mal divorcé kota la sigo mwasi na ye azopanza ba photo Mike na ndenga mabe. Moi si azopanza ba photo ya Mike Kalambai na ndenga mabe na Facebook. Na Facebook est-ce que ça moi si vraiment ya Mike Kalambai ne peut ça la malapona? Non, il faut d'abord que moi les arabes ceux qui battent ba kaboni et comme kana kamususu et comme akubimisa ba négativité oui ezala ki liboso pour mona na te mais ngana ça certain que moi si ya Mike Kalambai ne peut ça ba négativité ya mobile ne na certain merci na certain merci makambo yango banda pourquoi pona nini ozosala mabongo pona nini toloba nini seke to bandobenga bango oyo baza bapagano toloba bango baza bachrétien bango bachrétien tobenga bango bapagano parceke eza babiloko moyo ya soni ye mpe moto ya liboso te baza ebele baosala bamakambo wana nga nazwi mwa temps ebele ovanda na bamisien chrétien soki banzo betelo bamasolo na bango moko okoregrete alors batika bongo batala nanu makambo nini yango oyo bazosala soni yango moni lelo bato baza bapagano ata ozobeta toloke na sambelaka azomona kaka motu me na kala ezalaki motu asambelaka bato bazomona ye modele bazomona ke oyo mpenza asambelaka me lelo bato nyonso bakomi ndenge moko différence eza te soko ovai na bapagano kutu oza lese mais soko ovai na bango bato kotala lelo boye susu yo mwana mwasi oza rechéri lelo toape na mwa bafami tookende na suka kotala sikoyo lokola moninga na yo mwasa Mike Kalambai azopanza deja bafoto ya Mike na ndenge mabe na Facebook esali yo ndenge nini etake mwasi ngai esalanga mabe parceke koto wana nakolobaki eza nango problème ya bolingo baolingana su mpo na bolingo ya solo te me bakomolingana mpo nalinga mpo aza Mike Kalambai ayebani ayebaka aza star kuna mpe na bango na ngambu na bango nalinga mpo aza mwana moto mbongo mpo avandaka na poto soki oza mwana moto mbongo te maolinga yo eza te tika bakutana na makambo ya bongo mpo eza baolingana mpo na bolingo te me bazolingana mpo na babien matériel. Merci en tout cas. Kombo nani? Bon maman, lelo tona mamba Mike Kalambai. Mike Kalambai baotoka bwana na mwasi na ye, o baote ko balana. D'après yo, okoloba nini? Conseil na pesa bonka fo baso. Bale zakara. Obala ni makambo kaboleza la yesu de panzambe za lisumu ya lisumu makasi. Fo baso na bazala bomoko. Comme ça na nzambe jamako akobala na mwasi bakaboneza mabe fo baso. Bon d'après to qu'est-ce qu'on a pas à mwasi. Mwasi azopanza de ba photo ya mabe na Facebook pona yo. Okolobani. Lem super wani za nka batu ba lobe mo na pesa ngo yete mo za ka za ba. Lem so za somba ne basonga. Omoni za ngo yete pa. Merci. Opona nga vraiment na sepeli na parce que Mike Kalambai na yebelaki moi opposante na ezaki mwana mama Olange. Et puis moi maman Olange a passantaki mingi pour na Mike Kalambai. Et puis Mike Kalambai atiki moi maman Olange. Atiki aksa Olange akiko bala moi mosola. Pona nga na sepelaki ni bala moi mosote. Ezali bala ya aksa. Aksa nde yango Aksande azonga na libala oyo Mike Kalambai na moye mabete aza papa na sembe la biso bien nga masino ki banze papa Mike Kalambai na kumisa nzambe pona mwasi wa mama ofokisaki eki no libala na ote
batikali bezonga biso bana bato festival ya CFMC accent za besoin Maître Kalambai bwakisa ye na sepeli penza pour vraiment bien na sepeli vraiment merci yo sepeli na libala bato ekabwani omoni na sepeli parce que loko biso zelaki yango ta maman za milaza na sa mabele azeki libala ana papa na ngalo na sa mabele yo est-ce que weekend tu ngato préparer libala ana pona nga mana kumisi nzambe atu si constater faut doit l'éternel o esameli bango ya kibana bango tel ba de accent Hollande ya libala ya mibale oza motema mabe tokoyeba kombo pe lelo toza na sujet ya Mike Kalambai aotokabwana na molongani na ye oyo basila na ye kobalana parceke mpo na yo conseil nio kopesa na divorce na bango conseil mais confita ifo nayeba ntina ya kokabwana na bango so nayebi ntina wana kozala na oyo ya kooloba oyo na kooloba papa nayebi ntina ya kokabwana na bango te na oloba nini ata conseil moko opesa na bango te kokabwana mpe eza kaka bien kozala mpe ensemble eza kaka bien wana so ya maoma nzambe so baza bien so bakabwani mpe bien eza kaka makambo merci Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mopepe oyo bato bapemelaka bolingo vrema soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ata alumenia mama yo automatika bamama la reine Omba mokonzi bamama la reine Omba suis parent de Denju sarelakisanga nzela emekasaka merveille mile mama wongo ya mama mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te wumela mama wongo la reine Omba la reine mama